IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bible lobike tant babwaka ki sata kitina mabele sat babike mokile bebi mamawa na mabele po ete monguna sata na kitina se na bino tango kozomona ke nkolo na biso ayebi biso bien alobike boya epai na ngai moni azotalisa bien boya epai na ngai ndenge nazoba ke Jésus lobi je suis le chemin de la vérité la vie je suis le pain de vie bon c'est que na mokili otozobika ezana batu ebele ba tilitoi ya koyokaka o ezali ainsi dit Satan bazolanda ba voix ya diable mais yebaka tango zolanda voix ya diable yebaka tango zokota ba bar ozokota hotel ozotamwa na ba mikumba ozotamwa na impudicité na impureté nyonso tuwana eza mikumba tango ozotamwa ozana ba problème na mitema batu ba problème abatu na mitema na yo eza mikumba tango yebaka koza kotamwa na ba maladie moko boetika kayote ozana ba problème moko sérieux eza mikumba olukaka musala ozozwa te za mukumba ozoluka obota ozobota te za mukumba ozoluka ete ozwaka mbongo ozozwa mbongo te eza mukumba mesiko nkolo Yesu Kristo ayaki pona makambo wana ayaki nde pona yo mutoza na mukumba ayaki pona yo zana ba problème ayaki pona yo zomono mikoki lisusu te ayaki pona yo zoloba kokomi na suka ayaki pona yo mutolobaka ke nazomona solo lenge ya kosala te kati na mokili oyo tika na yebiso na tongo na lelo nzamba zoloba na yo na yebisa yo ke esengeli na yo il faut oyoka fongola matoi il faut yebeza kaka na kombo moko eza ba kombo mibale te kaka kombo moko ya Jésus Christ otozobenga notre sauveur oyo andimai komikaba na croix de Golgotha à cause de toi à cause na yo poto ozwa bonsomi lelo babenga yo frère en Christ babenga yo sœur en Christ c'est Jésus là oyo andimaki kotika kiti na bokonza kiti ya ayaki na mission mosute ma yaki pona yo mutoza na mukumba yo mutozomona za kokoka lisusu te yo mutozomona maladi umeli tango molai yo mutozomona vie ozana problème moko zokoka te ozomona ninga kosala te ozokende koluka batu ozoluka ba camarade otalisa ba kana ba problème na yo ozoluka ba membre famille ozoluka mama to papa na oyebisa ketala makambo zosa makata nzoto na ngai batu wala nyonso yo zo suggérer bango ozoyebisa bango ba problème na yo yebaka na moto moko te akopesa solution moto moko te akopesa yo eyano moto moko te akopesa yo kimia eza kaka na kombo moko. Oui, l'équipe a combo nyonso, c'est le nom de Jésus-Christ notre sauveur. Kaka na kombo wana nde soki oyoki mongongo na ye makambo azali koloba yo sali otosi yango yebaka ke okozwa pe kimia. Nazoyebisa bien aimé dans le Seigneur kono na biso Yesu Kristo azobenga bien du venez à moi boya epai na ngai bino tubozana mikumba bien aimé dans le Seigneur nazoteya Matthieu na tongo na lelo ata oyoka ka ba verset o mais yoka ndenge Nzamba zo parler na yo na tongo na lelo Nzamba zo loba na yebisa yo bien aimé dans le Seigneur yo mutolanda ka message divine chaque matin Nzamba lobi ke yo mutolanda ka message divine Nzamba yebi ba problème ayebi mikumba ayebi mikakatano ayebi ba problème belé ozana bien aimé dans le Seigneur tana bato mingi ba mingi même kumba bango moko mingi memi bango na liwa mingi memi bango ba komi liboma bato mususu zo mona o bazotama IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, shalom ba Nzambe, shalom topesi Nzambe na biso lisusu merci oh ya bombi pa bateli biso kati na butu na lelo wana elalaki biso kati na bambeto tozalaki lokola bakufi mpe toyebaki lisusu ata eloko te kasi na bolingo oyo nkolo na nguya atalisaka ntango iso kati na biso tongo etani nkolo alamusi biso mpe asélectionne biso mpe accorde biso grâce ya komérite lisusu semaine oyo mpe journée ya lelo tika ete bien aimé esika ezwami yo nde kolandaka message divine chaque matin obeteli nkolo Yesu Kristo maboko makasi mpe milolo mpe bacri de joie loba gloire au Seigneur, que le nom de l'Éternel soit béni et soit loué et soit exalté. Bien aimé dans le Seigneur, tango iso na loba ke maloba Nzambe
esengeli ezala mwinda kati ya bomoi na biso mpe ezala mwinda kati na matambe na biso mpo toyeba kotambusama na se na moi mpo ete mokili oyo tozali kobika etondi makambo ebele ezali na makambo ya lolenge na lolenge oyo etondisami na se na moi soki tozali kolobaka esengeli maloba nzambe ezala mwinda kati ya bomoi na biso mpo tozala mayele surtout mpo na botamboli na biso kati na se na ntango. Bien-aimé dans le Seigneur, tango iso nazali kolobake nzambe na biso aza malamu tala ebele tolali na bango kati na butu na lelo kasi mingi basalaki baprojet na année oyo na mois oyo mpe na semaine oyo mpe na décembre kasi na ntongo nzambe asali biso grâce oyo tolamuki basusu baza lisusu na bomoi te basusu bakufi basusu bakoti morke basusu baza na baso intensive basusu baza na agoni basusu baza porte disparu ya mingi bakoti koma mpe bandimaki te bato bayebaki te bato bayebaki kaka azali malamu me bakomprendre te akoti koma kasi nkolo asali yo ngolu asali yo grâce bien aimé dans le Seigneur tala ntongo etani Seigneur notre Dieu tout puissant alamusi accorde bonjour beta maboko yaya mpona lokumu ya nzambe oyo aza na bomoi. Bien aimé dans le Seigneur, nazotalisa tango nyonso na biso ba chrétien biso basala na nzambe tango nazali kolobaka tozala mayele tosala ngele tosala keba mpo batieli biso bapareil ya bakamera batieli biso bapareil ya foto mosala na bango nini bango bazali wana mpona kolandelaka biso tozali kotambusa parole de Dieu partout oyo tozali koteya sango malamu bango bazali kolandela lolenge na biso batalaka biso na bafaute oyo tozokometre place tozali mpo bango bakangaka bafoto bafilmaka mpo bakenda kolakisa esika bapeuple de Dieu bazali mpona koandisi bango cœur mpo ete atako bamoni biso tozoteya sango malamu bango babongola mitema te baza mitema makasi yango nazali kotalisa biso baserviteur de Dieu biso bapeuple de Dieu biso bana nzambe baservante oyo tozosalela nkolo Yesu Kristo na Nazareth tozala mayele mpo mokili esi ebebi mpo nombre ya bato wana balingi koluka mosala te bango kaka mosala bamizwi kaka kolandela vie ya biso yango nazoyebisa biso bapeuple de Dieu baserviteur de Dieu tosala keba tozala mayele. Bien aimé dans le Seigneur, lelo eza mokolo kitoko nzambe apesi biso tongo na lelo esengeli ndeko il faut konetolaka nzambe na yo kopambolaka ye kokumisaka ye mpona oyo nyonso azosala mpona yo tala bamingi batikali na mbeto kasi yozwi grâce olamuki toleki bango mpe eloko te kasi soki tolamuki eza ngolu oyo nzambe asaleli ngai na yo tike tobeta lisusu maboko bien aimé dans le Seigneur mpo ete aza nzambe. Tala tongo kitoko nkolo Yesu Kristo apesi ngai na yo bien aimé dans le Seigneur tozotanga makomami na nzambe na mokanda na biso ya Matthieu chapitre 11 verset 28 toyebi ke makomami oyo bato mingi bayebi yango batangaka yango katoyoka lisusu na tongo ya lelo nzambe azoparle na biso nini oyo esengeli tosala biso tozali bapeuple mpe baserviteur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, natangi na kombo na Yesu Kristo oyo azali mobateli malamu mokanda na nzambe elobi na biso boyi venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Makomami elobi na biso boyi boya epai na ngai bino nyonso oyo bolembi oyo botondi na bozito abi boya epai na ngai engai na kopesa bino kimia. Bien aimé dans le Seigneur, nazotalisa awa bien ezali nkolo Yesu Kristo de Nazareth tango azalaki na bayekoli mpe badisiple na ye tango nyonso tango azali kotambola na bango azali kozala na bango me tango iso azalaki wana koenseigner mpe kooriente mpe koorganize bango kotalisa bango ankake na moma oyo na kozala susu na bomoi te me esengeli na bino bomiyeba deja kozala malamu liboso na mokili mpo mokili oyo toali kobika etondi makambo ebele kasi nkolo azalaki toujours koenseigner bango puisque vraiment kati na nkolo Yesu Kristo kuna ezalaki ekole ya motuya mpe avala ekoleka bekole oyo tozotanga lelo puisque bekole lelo trop de dérangement mais na ekole oyo nkolo Yesu Kristo azali koenseigner badisciple kuna mpenza azali kolakisa biso lolenge tokozalela mpona koprêche babonne nouvelle na bisika nyonso toanda kotambola. Me nkolo ezalaki mokolo mosusu azoyebisa badisciple na ye azoyebisa mpe bango kotalisa bango ke rabi boya epa na ngai
puisque nkolo Yesu ayebaki mokili oyo puisque ye moko aza nzambe nazoloba yango mpe nazokonfirme yango ye moko aza nzambe me ayaki na forme kaka koma ndeti moto abotama na mwasi po ete alakisa biso kaka nzela oyo ekoma biso na mboka ya nkembo mpe na mboka ya tata puisque bato bazalaki kocomprendre te bango bato mosusu bazotambwisama kaka na distraction po ete ntango Adam na Eve babebisaki toyebi yango bien toyebi kino nzambe abenganaki bango na jardin d'Eden ntango moto akomaki na bokabwa na nzambe moto azalaki su na tante ya kopusana mpe na nzambe puisque nzambe atikali mosantu na ngambo na ye moto atikali na mbindo busoto na ngambo na ye na katikati esali lokola libulu ezopermettre te moto akende epai na nzambe tata kasi biango komoni ke Bible elobi car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Moko mosusu tokokota na dimension ya Mateyo po ba peuple libo comprendre pourquoi Jésus-Christ ayaki. Alors Jésus-Christ ayaki siko lokola ke libulu esalamaki yakomaki lokola pont. Puisque Bible le bitango nzamba lingaki mokili puisque mokili nzamba mtasalaki yango pe nzamba mtapesalaki biso bato na lilingi na ye apesi biso souffle de vie oh tozoloba ngana yo tozoyoka na matoi tozopesa na bakode tozoloba na makambo pe tozoyoba koyebana. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a commis le la pont. Et si vous avez que Yesu alobi ngai nazali nzela solo pe bomoy moto moko ta okempa na tata na soka le kinanzia na ngai te. Tala boningo na nzamba talisaki na mokili atako moto akomaki na masumu me nzambe alingai toujours biso po ayebi ke biso tosalamaki na elingi na ye nzambe anguya oyo atonda mawa atonda boboto bien aimé dans le Seigneur yango tozoloba ntango iso biso nde bapeuple tozobika na se na moi lelo tozokobika kaka na endurcissement du cœur tozolinga koyoka mongongo ya nzambe te tozolinga mpe kobongola mitema te tozolinga kaka toujours kosala oyo elingi mitema na biso moko tika ete lelo na ntongo na lelo oyoka maloba ni nzambe azoparle na yo yo moto ozali kobika na se na moi tala nkolo ayebi mokili oyo lolenge yango ezali ayebi bapeuple nyonso bazobika na se na moi kasi nkolo aza nkolo ya mawa alingi biso atikaka teke bomoi ya moto ekufa na masumu yalingi ke bomoi ya moto esengeli ekufa na boyambi po ete lobi oza na joie katikati na mboka na nkembo. Bien aimé dans le Seigneur, tango iso tunkolo na biso lokola yebaki mokili pa yebaki biso ba peuple tozobika na moi ayebaki ba fardo mikakatano mpe mikumba o ezali kati na biso o tozokwa kokitisa ngo te o ezaki impossible yo moko zomona ndi tozomona lelo bato mosusu azobika na se na moi asi amoni ke si asuki azomona esika mosusu akokende lisusu te azomona vraiment ke naye kotika bato na mokili basusu bazozwa biso tozozwa te bato mosusu ozomona bamaladi kirikiri misusu ozomona donc souffrance moko impossible. Mais nalingi koyebiso na tongo na lelo yo moto olandaka message divine chaque matin mais yebaka ke eza na kombo moko o moto esengeli abika nango ezaka kombo ya Yesu Kristo de Nazareth yebaka bien aimé dans le Seigneur nde na talisi bino na moke o nalobi ke tala Adam na Eve ntango babebisaki ntango bazalaki susa contacte na nzambe ntango nzambe achatiaki mpe abenganaki bango na jardin d'Eden yebaka bien aimé dans le Seigneur nzambe aza toujours amour wana siko biso bakretien lelo tozozala nango te mais nzambe aza koenseigner biso azotalisa biso ye moko na nkolo amour tala yango moni alobi ke car Dieu a tant aimé le monde ntango nzambe alingaki mokili na motindo boye apesaki biso mwana na ye se moko na likinda moto nani oyo akondima ye abebisama te kasi azala na bomoi ya seko bien aimé dans le Seigneur tozotalisa moto abanda bolingo ezali ye moko nzambe avandi na kiti na bokonzi kuna na trône de gloire yango moni ke bien aimé dans le Seigneur nzambe ayebi biso koleka biso nyonso yango azoloba ke bino mutu boya epai na ngai tozomona seke mokili oyo toza kobika nde mokili ndenge Bible elobi ke ntango babwakaki satan kiti na mabele babike mokili ebebi mawa na mabele po ete monguna satan akiti na se na bino yango kozomona ke nkolo na biso ayebi biso bien alobi ke boya epai na ngai moni azotalisa bien boya epai na ngai ndenge nazoba ke Jésus lobi je suis le chemin de la vérité la vie je suis le pain de vie c'est na mokili oyo tozobika
eza na bato ebele bapti litoi ya koyokaka oyo ezali ainsi dit Satan bazolanda bavoie ya diable mais yebaka ntango ozolanda voie ya diable yebaka ntango ozokota babar ozokota hotel ozotambola na bamikumba ozotambola na impudicité na impurité nyonso tu wana eza mikumba ntango ozotambola oza na baproblème na mitema bato baproblème ya bato na mitema na yo eza mikumba ntango oyebaka koza kotambola na bamaladi moko boye etikaka yo te oza na baproblème moko sérieux eza mikumba olukaka mosala ozozwa te eza mokumba ozoluka obota ozobota te eza mokumba ozoluka ete ozwaka mbongo ozozwa mbongo te eza mokumba mais sikoyo nkolo yesu kristo ayaki mpo na makambo wana ayaki nde mpo na yo moto oza na mokumba ayaki mpo na yo oza na baproblème ayaki mpo na yo ozomona mikoki lisusu te ayaki mpo na yo ozoloba kokomi na suka ayaki mpo na yo moto olobaka ke nazomona solo lolenge ya kosala te kati na mokili oyo tika nayebiso na ntongo na lelo nzambe azoloba na yo nayebisa yo ke esengeli na yo il faut oyoka fongola matoi il faut yeba eza kaka na kombo moko eza bakombo mibale te kaka kombo moko ya jésus christ oyo tozobenga notre sauveur oyo andimaki komikaba na croix de golgotha à cause de toi à cause na yo po ete ozwa bonsomi lelo babenga yo frère en christ babenga yo sœur en christ c'est jésus là oyo andimaki kotika kiti na bokonzi ya kiti ayaki na mission mosusu te ayaki mpo na yo moto oza na mokumba yo moto ozomona oza kokoka lisusu te yo moto ozomona maladi ewumeli ntango molai yo moto ozomona vi oza na baproblème moko ozokoka te ozomona linga kosala te ozokende koluka bato ozoluka bakamarade otalisela bakana baproblème na yo ozoluka bamembre ya famille ozoluka mama to papa na oyebisaka tala makambo ozosala makata nzoto na ngai bato wana nyonso yo ozosugere bango ozoyebisa bango baproblème na yo yebaka na moto moko te akopesa solution moto moko te akopesa yo eyano moto moko te akopesa yo kimia eza kaka na kombo moko où il est qui ba kombo nyonso c'est le nom de Jésus-Christ notre sauveur kaka na kombo wana nde soki oyoki mongongo na ye makambo azali koloba yo sali otosi yango yebaka ke okozwa pe kimia nazoyebisa bien aimé dans le Seigneur kono na biso Yesu Kristo azobenga bien venez à moi boya epai na ngai bino mutu bozana mikumba bien aimé dans le Seigneur nazoteya mateyo na tongo na lelo ata oyokaka baverset oyo mais yoka ndenge nzambe azoparle na yo na tongo na lelo nzambe azoloba nayebisa yo bien aimé dans le Seigneur yo mutu olandaka message divine chaque matin nzambe alobi ke yo mutu olandaka message divine nzambe ayebi baproblème ayebi mikumba ayebi mikakatano ayebi baproblème ebele ozana bien aimé dans le Seigneur tana bato mingi bamindima mukumba bango moko mingi ememi bango na liwa mingi ememi bango bakomi liboma bato mosusu ozomona oyo bazotama moki babeli maboma parceke azalaki na mikumba azomona lolenge ya kosala talobi te tika nakende na ndako na banganga nakende koluka kisi nasima nasala bo mpo nazwa nakoma na mbongo bien aimé dans le Seigneur nayebisa yo nganga apesaka vite nganga apesaka mpe eloko te kasi nganga nde eloko apesaka mpe ya moto apesaka liboma achangeaka mentalité ya moto mais nazoyebisa yo bien aimé dans le Seigneur mais nkolo yesu kristo de Nazareth ye nde azali koreparaka bamémoire na biso abongisaka mitema na biso abongisaka etamboli na biso abongisaka nzoto na biso abongisaka bapense na biso abongisaka nyonso ya vie na biso omona okomi normal okomi honnête bato mpe bakomi kobanga yo kati na mokili tozomona yango eza na ebele ya bato bazali kobanga ye te na mokili mais à cause kaka bandaki kosambela ndimi Jésus comme sauveur personnel kati ya bomoi na ye moto alobi aye kodécharge mikumba ne pa Christ azwi soin na ye alati so asokoli yo abongisi yo atomboli yo akomisi yo moto ya valeur bamona mpe lobi okomi PDG na kompani moko boye siko okomi mpe kozwa mbo osombeli opango bali okomi na bana bato babandi kokamwa adwi mbongo oyo wapi moto oyo achange azalaka boye te mais moto wana ayokaka mongongo ya yesu masiya ntango alobaki ke boye epai na ngai bino te boza koleba boza na mikumba ngai nakopemisa alo tala moto siko apemi akomi na mbongo akomi na bozwi pourquoi alongola mikumba oyo eza komeme na kibomboto oyo ekoya komeme ya ntango nyonso na badésir de la chair alongoli mikumba na tiki nkolo ye moko azwa charge na ye bongo siko moto nzambe achange vie na ye yoyo tozomona moto akoma patron akoma na vie moko ya motuya mpe ya valeur bato nyonso bakoma kokende epai na ye mpona kolela mpe kosenga quelque chose ye mpe akalaka motema te ayedaka bato bien aimé na le Seigneur Seigneur Jésus Christ de Nazareth oyo azali koteya badisciple na azali kooriente bango na bon chemin alobi na yo na ye biso na ntongo na lelo yaka epai na ye yaka epai na ye
yo motoza na mikumba, yo motoza na ba problème. Nous éviter problème nous zones goké nango wap. Ya moto nyuso o ayaka pa Jésus. Moto monta azaka dessus. Moto nyuso ayaka pa Jésus. Azunga ka ko sepele pa azaka ko seka. Moto nyuso o ayaka pa nkolo Yesu ko la sunga kai. Na ko pesa exemple moko. Ya mwana mwasi o azaka na perte de sang. O ya umela tango mo ya imakileza ko bima na nzoto. Mais bien aimé dans le Seigneur, ateka biloko na nyonso azalaka nango ya valeur. Donc azali ko mona place ko zwa solution te. Bien aimé landanga bien. Nazotalisa yo po oyebake kono Yesu yazwaka mikumba nyonso ya bato pe apesaka bato kibia. Mwana mwasi wana azalaki kimia o azalaka na perte de sang. Amonaki asuki. Azako mwana lolenge ya kosala te kati ya bomoi na ye. C'est que biloko ebele oyo azalaki koteka teki babiloko na ye mpona kose soigner nzoto na ye nazwaka solution te. Mais ezalaka na jour moko ayoki lokito atuni bato nini wana azali kokaba bien Yesu Kristo de Nazareth oyo mwana na Galilée azoleka alobi anayokaka kombo oyo ebikisaka kombo epesaka solution kombo oyo esilisaka bokono mpe bapasi ya bato te efonalanda moto bien aimé dans le Seigneur babi mwana mwasi wana bandi na kipaki lisusu te kaza na perte de sang atalaki yango lisusu te mpe nazoyebi biso na ntongo lelo bien aimé dans le Seigneur soki ozoya epai na Yesu Masiya koza su na kobanga te o quelque chose na problème boy o mona défaut moko na nzoto na yo o mokumba moko oza nango yo kotala yango te me yo tala Jésus ndenge mwasi wana atalaki kaka Jésus badisciple kwa Yesu azali kotambola azalaki na fulu azali kotambola na bango oyo bazala kolinga te bato bapusana pene na Kristo mais mwana mwasi azali kosala effort moko azogunzama azoleka kaka azoleka Yesu wene ezalaki objectif na ye asimba na fiske kaka ta elamba ya Yesu Masiya bongo ntango akomaki asimbi kaka elamba ya Jésus Seigneur Jésus-Christ a senti force moko ebimi kati ya nzoto na ye alobi qui m'a touché. Si les disciples baza komitala bazo batela na touché ye pour biso tozosala sécurité mais mutu moko asimbi ye ya il faut oza na persévérance ndenge mwasi wana azalaki molende atalaki susu pasi ezalaki ete mokumba azalaki mais ya persévéraki ntango apersévérance objectif ezalaki kaka atouché kaka ne fils kata elamba ya Christ bongo ntango asimbi ake kosimba elamba ya mokonzi elamba oyo ezopesa vie elamba wana epesaka kimia epesi solution ya ntango asimbi kaka ya pamba balobi mbala moko bakila na nzoto ekangami etiki kobima ntango nkolo alobi qui m'a touché nani asimbi ngai mwasi wana abangaki te lokola azalaki na posa ya Kristo abi Seigneur c'est moi qui t'a touché ngai nde nasimbi yo bon nkolo atali alobi femme ta foi t'a sauvé kondimano yango ebikisi okende na kimia bien aimé dans le Seigneur maloba o nkolo Yesu ayebisaki mosabi kende na kimia mpe nkolo abakisaka lisusu place okei kosala lisumu te. Alléluia. On a yebisa yo bien aimé dans le Seigneur. Ezana bato ebele onkolo alongola mikumba bazala ki nanga pesa bango kimia. Mais yo kino lelo oli ko poussa ne pas Jésus. Oli toujours ko kangamaka na ba posa na mabe ozana ngo puisque vous tia endurcissement du cœur. Na zo yebiso na tongo na lui mtandara message divine. Nzamba zo bano yaka epai na ye. Ko bangelo ko te yaka epai na ye. Ko la lobi ye moko sikango za charge na yo. Ye moko sikwa nia se charge na yo mais yo siko sala pa yaka epai na ye ki yo kota kaka na mutuka na ye abi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos soko lingi ozwa repos ozwa kimia ozwa suna ba pensée te estomac tension o mukongo o makolo o biso ki pauvreté o biso tango nyonso tobelaka maladi moke ba problème mais Jésus ayaki ponango Jésus ayaki ponango nazoye biso na tongo na lelo Jésus ayaki pona makambo ezotungisa déranger vie na yo alobi venez yaka epa na ngai kono azali ya bato kono azali ya bato soki andimi kotika mboka na nkembo akitaki na se ayaki po yo zala sauver yo zala guéri yo bika mais yatala cause d'endurcissement du cœur na yo ozolanda kaka voix diable apesaka eloko te diable apesaka ba problème moko keye na bar mela masanga keye na hotel zwa mwasi kende yiba koma sase koma kuluna zana moto ozotila bato bapoison ozoma biloko ya diable mais nkolo azoloba na yo bien aimé biloko azotanga osala ozana mpe kaka na kimia te tala bato bakotaka bazaka na kimia te même la journée soka na muka zumbongo te mutema ne moto aluka kaka mbongo po akende kovanda na ba eza mokumba eza bafardo mais biso bana nzambe abi soki so ye pas Christ oyina mikumba na yo kola su mikumba wana yebaka kopesa kimia mais ba mwana nzambe nyonso tutu mwana omona ka ba serviteur ba servant na Dieu bazobika na sana moyo baza bato ya kimia
toza bata violence te, toza batu ya paix. On a tali soli solo moko po boyeba que Jésus-Christ aza na nguya. Lelo oyo ko appelé président de la République. Awo bazo kamba mboka. Bato bazo pese respect mokili ba ko banga ye. Mais soki aza lopango moko na mosala na Nzambe soit pasteur ba kanga na lopango. Mais soki no ba kwei na problème moko très sérieux. Mais soki ba souffler kana lito babi. Kasi lopango kanga na o pasteur moko za kuna. Okomona olobani akotinda bato boko no benga na pasteur wana aya. Tanga ko ya abani ko talisa yo kana makambo zomona. Pourquoi? Puisqu'il y a que you nous a porté parole, you nous a dit même un message de vie dans le monde. Parce que vous allez serviteur de Dieu. Non, parce que bon Zambé zakati na yo. Quel que soit le président de la République, au moment où on a talisa yo, quand on a makambonazo yo, quand on a makambonazo moi na nzoto nangai, quand on a problème aussi nangai te. Si quoi pour ani na bengi pasteur, pour yebi ki ba pasteur, bazali bata haut niveau, yebi ki bazali bata dimension, yebi ki bata profondeur, yebi ki bazali bato oyo, toujours témoigner Christ dans le monde. Si vous passez tant que vous voyez, à côté, à orienter, à oyebisa qu'il faut ça, la bossa, la bobiso, tout est à Kakabatu Jésus, tu y a mis si mon Yesu, tant que mon Yesu, si madame mon tobimis, à Kamati Mikumba, à ticket pas Christ, les rois Christ, à couper sa réponse, à Pessio Kimi. Yaya, bon néglige à Kabasal Nanzambe, bon néglige à Kabato, bazo porter parole, bato bazo porter parole, bazade batu yanzambe, bon Nzambe zakati na bango. Nous tous au monde lelo, na batu bakoma ko chrétien ko finga ko tchola basal Nanzambe, bazo bate bazali ba messager. Bien-aimé dans le Seigneur, tala tongo kitoko onko Jésus Christ apesi yonanga. alobeli biso kaka leloko moko yo moto na message divine mi kumbo za nango ba problème za nango nazo talisa yo kombo mi bate kombo moko kaka yo Jésus Christ de Nazareth alobi yake pa nanga yo moto lembi za na mikumba to ba problème ozo mo nezo déranger vie na yo etika kote be eza na mutu moko oya longola ngo apesa ka kiba c'est Jésus Christ de Nazareth tikete yo moto na message on a tonga lelo nzamba pambola yo ce que couteau la malade soit guéri au nom puissant de Jésus Christ notre sauveur ce que couteau le problème tikete soit solution na kombo na Jésus Christ de Nazareth ce que couteau le problème soit délivré au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur notre Dieu tout-puissant, te pécions merci en travers ce message que le bel bichon a tongo na lo. Tikete ndoko nyonso ko na tongo na notre Père et bakisa ko ndima pe me ma biso sous l'édification ya motuya. Ko na makasi na biso moko to kokate. Ya ngotango nyonso zo senga multi sungi ya molio mosanto et kambaka biso pour te mettre parole en pratique na kombo na Yesu ou azana bomboy. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.